Omari Kabongo asambwe se ko sambwa bandeko nanga affaire kindoki na poasa affaire motema mabe na poasa bandeko nanga Omari Kabongo la famille ezaka pasi pe mawa mibali ya lelo bandeko nanga ezana mibali misusu bazana mitema te ezana mibali ebele la famille bazana mitema ata mukete la famille makambo Omari Kabongo akomi kosala mosusu tokomi komituna nzambe o nini penza eske Omari Kabongo wana ata kolala na butu azwaka tana ye penza ya kosambelaka azwaka penza tana ye ya kosambelaka mwana ndeko na yo ozosala ye bongo la famille mwana ndeko na yo kande tolobaka ndeko na yo azala keno aza ndeko o bobotama libumu moko azala keno ndeko na yo oyo kandenge ezalaka cousine na yo me azaka ndeko na yo osala ye makambo ya bongo la famille ezaka pasi pe mawa Omari kindoki na poasa Omari kindumba na poasa Omari makambo makasi bandeko nanga ekomi kosala pasi pe mawa na niveau moko pas possible. Ba joyeux anniversaire bandeko nanga na ba onyoso ba célébrer ba anniversaire na bango lelo na ebike boza ebele o bo célébrer ba anniversaire na bino yango etwali Nines TV na équipe na ye mobimba ba ye penza ko souhaiter bino ba joyeux anniversaire kane na lobaka bandeko nanga tango to fetaka anniversaire ezalaka ngolu ebele ya batu o to botama na bango journée moko ebele na bango bakufa mais soki ngana yo lelo toza na envie toza na bomoi eza grâce à nzambe yango ezalaka toujours ya motu ya la famille au célébraka ba anniversaire na biso. Nos sincères condoléances na ba onyoso bazolela kande na lobaka la famille matanga tango yaka yebisaka mutu te ke no lelo na koya pa na bino lobi kuna na okende kuna te matanga yaka ezalaka neti mopepe yango etali Nines TV na équipe na mobimba la famille toye penza ko présenter ba sincères condoléances na ba oyo nyonso bazolela na système kaka ya kitoko penza mingi makasi ba courage na ba oyo nyonso bazoleka to ba olekisa ba moma moko très difficile na ebite na moma oyo oluka musala oluka kobota oluka libala oluka ndako oluka voyage eloko na ye koyebisa yo eza kaka ata soki omoni makambo lelo esimbi te ata soki lelo oyo omoni ke nyonso eza kaka ya kokangama kotika te yo tingamaka na Yesu zalaka na Yesu un jour tolala tolamuki ka boye mbala moko situation échanger ebele ya batu o toyeba ebele ya batu lelo la famille ebele Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati donc okozwa ba documents ya quartier okozwa ba documents ya commune okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus ah oui tolobaki te tolobi bien y compris les documents opesi mbongo na yo oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20 ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu moi sensibilisation kandenge ezalaka na système moko bien la famille ba mapango a koteka yango wana toteka ba mapango na $750 y compris le document donc toloba y compris le document na mikanda ya cadastre pe eza na kati ngana lobaka toujours et encore kolia kolata kosala ba voyage à kilikili oui c'est bien mais tobosanaka pe lobi na biso te parce que lelo koti ozozwaka mwa mbongo lobi kuna makambo esange somba lupangu banda otongisaka malembe lelo kokola oyebi ke naza na mwa place nanga o na kovanda naza na mwa ba locataire nanga bakofuta na ozanga kolia te na ozanga kolata te lelo te pe soki esali keno okufi
talaka kozana bana bana na yo bakotelengana te bana na yo bakoyeba ke papa na biso to mama na biso atikela biso lupango ekozala malamu mingi tosomba ba mapango na $750 ya pamba ozana lupango na yo mobimba na système kaka ya Tokos makasi. Voilà. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu na likambo ya somo kindumba ya Omari Kabongo na poasa, kindoki na ye bandeko nanga na poasa, kimotema mabe na ye na poasa bandeko nanga. Ebele ya batu bakoloba mama Étoile eza nini yango Omari Kabongo asali nini pour que oya kosambwisa ye lelo bongo. Bandeko nanga makambo ezali. Kandenge na lobaka soki ya koloba ezali te na koya te pe na koloba te. Mais soki ya koloba ezali na yaka na kitoko pe na pete nyonso koya koloba. Avant na kota na détail ya makambo ya Omari la famille, ekozala mwa bien na ya nanu ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Toyebi ke chaque fois que tosalaka bémission ya sika, batu ya sika pe bakotaka. Yango na yeko sensibiliser batu nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne Abiso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosa la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Mamae 2024 Gavker to yelibino solution. Bon ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa to zalina solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Moi sensibilisation na ndenge moka kitoko la famille aweza chez Étoile. Bandeko nanga Gavker ayeli biso ba solution ya kafu Gavker ayeli biso ba solution ya kilikili. Kande balobaka na Gavker bika na yo libela awa eza ko bika moka eza nango permanent la famille. Oza na problème ya santé o etungisaka yo, tension, sukali, kolemba pota libumu, la famille benga Gavker. Oza na problème ya hémorroïde interne tope externe. Na kosenga na yo benga Gavker. Problème ya banduta o ba bouton kanenge ezalaka ozana besoin ozala pembe moko kitoko kobanda makolo ti mutu benga Gavker bakisi ezali pe batonga ezali ya malamu ezalaka na conséquence ata moko te. Gavker bandeko nanga aosungaka pe ba papa o bazana problème mabota ebele ya bato kasoki to oloba makambo mabota bakanisaka ba mama nde bazana problème mabota te na ba papa ebele bazana problème mabota. Papa omoni ko lemba mama komi ko imaima mama komi ko tala libanda mama komi ko envier mibali ya ba Facebook. Benga Gavker koyoka sonite o nyonso etali ki bo papa omoni keno eza lisusu normal te na kote na yo benga Gavker solution ya makasi pe ya kitoko ezali. Bobota mwana ti mwana zokendaka 6 ans 7 ans mwana lobaka te ekozala bien ko benga Gavker aya kosunga bino na système moko ya malamu pe ya kitoko na ndenge ezalaka. Voilà. Bambote na nga na ye moko Linda Bukulu ya balinda bambote na madame Gracia Mpoi na pesi bambote na mama Lisi Mpito ya balisi bambote na mama
Eugénie Zemanga. Bambote na Madame Judith Tiamprovisa, la parisienne ya Tongo Makasi. Voilà. Tokota na makambo la famille, makambo ya somo, makambo ya soni ya tonton Omari. Ndenge za boye boyebi ke tonton Omari akoma kobimaka na nièce na ye. Omari Kabongo akomi kobima na nièce na ye ya mwana muke. Aza na humanité. Ezata kutu teke ba nièce o bazalaka za na université ayebi makambo te. Nièce na ye wana ayebi na ye makambo te. Tango akendaki kovanda epai ya Omari Kabongo ayebaki kutu makambo ya mibali te. Azalaki na ye mwana oyo tolobaka mwana na mutu eza mwana. Zoka ye Omari Kabongo au-delà ya kozala marié aza na mwasi na ye na ndako ya libala. Otali mwasi boyokumisi nzambe. Otali mwasi forme, mwasi ya taille. Mwasi o mibali ebele balulaka. Mais Omari Kabongo atiki mwasi na ye ya kitoko. Akomi kobimaka na nièce na ye. Otali kutu nièce na ye zoto malonga ezate. Otali kutu nièce na ye kanenge boyebi. Bana o bazana ba 4e des humanités. Kutu atas propriété ya makasi na nzoto ezate. Mais Omari Kabongo akoma kobimaka na mwana wana. Akoma kobimaka na mwana wana. Mwana leli. Mwana komi komituna oncle na sali yo nini. Pourquoi okomi kosala nga boye? Oncle alobi ozalaka na poso tanga. Ozalaka na poso lata. Ozalaka na poso lia. Sikoyo kanisi ba mbongo nyonso tokozwa ngo wapi? Na ozwa ngo na nzela na yo. Il faut ngana bimaka na yo pour que osala makambo nyonso oyo. Il faut osala olia olata olala bien. La famille ezosala pasi pe mawa. De l'autre côté, mama ya mwana akenda Angola koluka vie. Aboya kotika mwana epai ya koko na ye. Aboyi kotika mwana epai ya petite sœur na ye. Ake koluka cousin na ye qui est tonton Omari Kabongo. La famille. Zoka cousin wana azondima. Ye azomona ba avantage na ye. Aomona ndenge obandoliaka mwana batu. Ndenge arobandaka na ye kosepela. E osala pasi pe mawa bandeko nanga. Histoire o nazo betela bino ka ndenge biso nyonso toyebi. Eza filme na biso. Makambo ezoleka na filme na biso. O ezoleka chez Bellevue bandeko nanga na titre ya My Brother. Histoire moko bandeko nanga elelisa ngai. Histoire moko bandeko nanga esalanga pasi na motema. Zoka tonton Omari Kabongo asimba na ye kisi. Bambongo o nyonso bomona ye. Bomona ngo na filme wana bandeko nanga Omari Kabongo ndako kitoko. Omari Kabongo alataka kitoko azana mituka. Nzoka eza bambongo akisi. Siko na mbongo akisi wana nde bapesa ki ye condition. Abanda obimaka na bana mike. Tango obimaka na bana mike wana bana moseka wana. Ye sikoyo nde mbongo ezo multipliaka. De l'autre côté na mwasi na ye Karine ya Mado. Ye pe ayebi ke mobali azalaka na kisi encourageaka pe mobali. Siko na partie oya 10e épisode de la famille, Karine ya Mado pe aye kosilika lobi te olekisi. Olekisi. Ngala bata nyonso na supportaka na za mwasi kitoko mobimaka na bana mike likolo ya mbongo. Mais trop c'est trop. J'en ai marre. Na continuer lisusu te. De l'autre côté, te granandako ya Omari Kabongo akomi ka mwana kolela na kolela. Koko na ye ki ye mama moseka. Ole ovanda tana mwana. Chaque fois ozoyaka ko visiter mwana okutaka mwana kana basusi okutaka mwana kaka zolela. Vandisa koko na yo tuna koko na yo ezali kambu nini. Ye mama moseka zoyaka kaka kofinga ka mwana na ye koko na ye wana tegra wana kokota kuna wana présence ya ba Omari na présence ya ba Karine ya Mado azo sabola mwana wana sa kotuna kata mwana olelaka nini tango ozalaki epa na biso ozalaki joyeuse ozalaki heureuse mais awa chaque fois que na yaka ko visiter yo ozalaka muto akolela atikala kotuna yete atikala kotuna yete
atikala kotuna ye te me akokota kaka mpona kosabola tegra wana mwana batu azotambola na bacharge likolo ya mapeka mwana batu azotambola na bastress na motema yango bomonaka bana mosusu kabwe na kotambola na kokufa kufi. La famille filme oyo eya kote ya biso surtout ba parents ngana lobaka toujours parents soki déjà okomi na niveau ya kobota il faut koyebaka kozwa ba responsabilité na yo eza na ba décision mosusu avant sala yango talela bana nanu parce que yo mutu planifia bana wana baya na se ya moi parce que soki oboya ki tomona basi ebele mibali ebele ti lelo bakoma na ba 40 batikala na bango kobota baboya na bango makambo kobota balobi na boy na nga ba charge na lingi nazala na nga libre mais soki nga na bino tondima kobota tondima pe ba responsabilité na biso ata soki vie ezo simba tendenge nini place nyonso yo parent ozo kendaka memaka mukumba na yo ya mwana parce que mwana nyonso se sentiraka protégé par ses propres parents. Ebele ya bana lelo babeba likolo ya kotikaka bana na ba membre famille o balingi babalanga moyena kendaka na mwana na ndako libala ezate mwana atikala epa ya leki atikala epa ya cousin na biso atikala la plupart ya bana wana bandeko nanga babebaka pas seulement kobeba keno kindumba bakomi kobima na ba oncle na bango bakomi kobimaka na banani te eza na bandeko mosusu omona kie kosimba kisi basengi ye ba étoile ya bana akotika ya ye ba étoile ya bana na ye akotikala kozwa ngo te mais akozwa ba étoile ya bana bandeko na bango yango bomonaka la plupart ceux qui bosali déjà constant bana o bavandaka epa ya bandeko bana wana babongaka mingi na vite omonaka makambo ya bana wana esimbaka mingi te pourquoi bandako bakenda kovanda boyebaka te nini esepasaka na bandako eza na ba réalité ebele oyo esepasaka na bandako ebele bato bayebaka te. Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati donc okozwa ba documents ya quartier okozwa ba documents ya commune okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus ah oui tolobaki to tolobaki te tolobi bien y compris les documents opesi mbongo na yo oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20 ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu. Yango ezalaka toujours ya motu ya la famille bisika nyonso ozali zala na bana na yo ata soki bokolala nzala bokolia pondu bokolia Thompson lia yango na bana na yo oyebi ke bana na yo baza na protection ya yo papa ya yo mama ekozala malamu mingi bandeko nanga pona ba o bakolinga bayeba lisolo nyonso ka ndenge ezalaka na ndenge moko kilo na ndenge moko kitoko bokotaka chez Belleville la patronne na poutine de l'écriture tolinga te yende mama na bango la famille kuna nde film na biso ya my brother ezali kuna penza eindeli pe Belleville nzoka Belleville pe abota mwana abomba akosa ke mwana wana azalaka leki na ye bandeko na film wana bamakambo ezaka milai na boy nanga kokota na ba détail ebele kobosa na pete kotiela biso j'aime salela biso partage kanenge ezalaka commentaire na yo e osala mama étoiline tokos mingi makasi bandeko nanga na komi nanga na mwa suka ya mwa analyse na biso ya lelo tokomona na lisusu na système moko ya bien.